Esengo ezali yanga ya ko présenter bino Mag FM na mokolo lelo batata ba mama. Merci pour la confiance na fidélité bo mesana ko pesa biso na nzela ya FM télévision. Tofongoli basango mokolo lelo na présidence de la République pour la Kotel Sabino été numéro 1 ya ba Congolais tobengie Félix Tshisekedi ya Makibongo nanda kunaye ya Musala président Kenya William Ruto bisikani ni ba beta ki lisolo ya insécurité ya est ya Congo démocratique bolanda. Na Kotel sa communiqué final oyo batangaki na vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères Christophe Lutundula. Kenya azali na kondimisa ma poete ayeba na kosimba na loboko RDC poete ensemble bayeba bongo na kosilisa insécurité ezali na partie est ya Congo. Pe boye ba ete ba moyens militaires e kozala bongo engagé pour na opération yango. Président ya Kenya a rassuré na président congolais Félix Tshisekedi engagement ya pays na ye pour poursuivre le déploiement oyo ese salemi ya ba troupe kenyan pe opérationnalisation ya ba force régionale. Kenya azali na mandat moko précis na Congo etalisaki bongo président William Ruto ezali ya force régionale de la communauté de l'Afrique de l'Est et bimaki bongo na nzela ya accord ya ba chef d'état oyo ezalaki bongo communiqué na suka ya réunion ya conseil de paix et sécurité ya Union africaine. Mandat ezali bongo oyo ya ko garantir kimia na partie est ya Congo. Position oyo Kenya zui etiki Félix Tshisekedi kimia te pe alobi ete alingi apesa peuple kenyan nyonso mbote na nzela ya président na ye Ruto ou azali bongo ko soutenir pe ko apporter bongo soutien na République démocratique du Congo na agression oyo azali ko subir injustement pe o ezali barbare ko uta na nzela ya ba voisin na biso to bengi Rwanda. Esengeli ko kanga ete ba relation ya bamboka mibale o ezali ba relation moko kitoko malamu mingi oyo efandisami na kimia yango etalisaki bongo communiqué oyo sanctionnaki bokutani ya président congolais na président kenyan oyo ayaki na ngomba mokonzi Kinshasa po babeta lisolo ya kimia na est ya Congo. Premier ministre congolais Jean-Michel Samalukonde Kenge atalisaki tina nini ye aboyaki kokota na photo de famille na sommet ya francophonie. Na boyaki kokota photo elongo na baninga pona kolakisa na mokili que Congo azali vraiment kolekisa ba période moko très difficile oyo esengeli bongo lisu ya mokili ezala bongo tourner na makambo ezali kolekana na mboka na biso kasi ya kokamu ezali ete mikolo na mikolo tozali na ba déplacer tozali na bano bazali kokufa tozali voir même na ba personne à troisième âge o bazali vraiment kolekisa tanwa malamu te par rapport ya insécurité ezali na est nde yango na monaki tina kokota na photo wana te pona kosenga solidarité ya francophonie tope mikili mususu bayeba bongo na kozwa en compte o ezali problème ya République démocratique du Congo po eza normal te et pa na biso pasi ezali kokoba kasi mokili fandi kimia na tina na yango. Tokiti na Sénat pour na Kotel Sabino lolenge kani ba sénateur ya Union sacrée de la nation bango bazali bongo ko soutenir chef de l'État Félix Tshisekedi pe ba sengi na gouvernement congolais ba bongo na ko suspendre participation na bango na ba activité organisation internationale ya francophonie bolanda déclaration. En ce moment. Natango o ya pasi RDC azali kolekisa azali bongo victime agression ya Rwanda na Uganda oyo batindi M23 po ayeba na kobundisa mboka na biso bango basepelite na silence oyo communauté internationale na munene na yango pe communauté africaine na mukuse na yango bango bandimi kokota bongo na lisolo ya Rwanda na Nairobi pote kimia e banakokota na Congo liboso ya injustice na traitement discriminatoire
oyo RDC azali ko subir lokola moko ya membre na kati ya Nations Unies pe Union africaine na ba organisation régionale pe sous-régionale mususu na yango ba sénateur ya Union sacrée de la nation bango balandi bongo mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pe basengi na ba congolais nyonso bayeba na ko se mobiliser na ebele na bango po ete bayeba bongo na ko défendre mabele ya bankoko pe bayeba na ko tonga yango po ete ezali moko tozali na yango mosusu te ba sénateur ya Union sacrée de la nation ba encourager pe ba memi o ezali bongo soutien na bango na mapinga ya ekolo to bengi FARDC pe ba service ya sécurité mususu pote elonga ezala bongo ya biso likolo ya ennemi ba sénateur ya Union sacrée de la nation bango ba bengisi bilenge nyonso ya Congo démocratique bazali bolamu bwa lobi bayeba bongo na kokota na ebele na bango na mapinga po ba renforcer force o ezali déjà en place po ete mabele nyonso ya Congo e babongo na kobatela ba sénateur ba bengisi pe ba congolais bayeba bongo na kosalela o to bengi patriotisme pe basengi na gouvernement ya RDC à suspendre ba participation na bango na ba activité ba organisation internationale ya francophonie pe bayeba bongo na kokotisa na bitelo o ezali bongo monoko ya anglais na ba niveau nyonso ba sénateur ya Union sacrée de la nation bazali ko exprimer mécontentement na yango pe bazali ko compatir elongo na ba population nyonso babungisi ba o ya bango pe biloko na bango compassion envers les populations meurtries et en errance. Gouvernement ya Congo démocratique ekani kotonga ba prison ya sika na Congo mobimba. Ba différentes mingi ya ba prison o ezali na Congo démocratique ezali ba prison ya kala oyo kolon atikela biso. Na yango wana bozali komona lelo capacité nango ezali ko permettre lisusu te koyamba ba prisonnier mususu. Problème on ezali presque na ba province nyonso ya Congo démocratique. Ya liboso totalisaki lolenge nini population ezali bongo ko bakisama. Pe ya mibale ezali bongo to ya criminalité na yango bakisa kozanga pasi yango wana ezali bongo ko bakisa ba infraction ebele oyo ezali ko salima. Kasi biso na niveau ya gouvernement tolevaki déjà option ya kotonga bongo ba prison ya sika na kati ya Congo mobimba processus wana ezaki déjà lancé pe na minute oyo to sali appel d'offre na ba oyo balingi baya comme ça batonga ba prison pour to désengorger le secteur wana po ete makambo oyo yaki kala et ya lisusu te pe ezali na problème oyo ya kozanga ba magistrat presque na ba province nyonso yango pe ezalaki problème kasi lokola cadre ya concertation ya conseil ya magistrature et outiko salema to bandi ete yango ekobongola makambu pe makambu ya sike koya pe tokotia cartographie ya ba magistrat ya sika poto eba na ko élaborer cartographie ya ba magistrat na tina na yango esengeli ko eba ete toko tenir compte ya représentativité ya ba magistrat na Congo mobimba. Obela ozwa lobi côté na malade na yo biso Mag FM to recommander yo na Dominique Lecoeur bisika nini solution malade na yo ekozwa mana lopete. Fini makambu ya kokende ko se faire soigner na ba centre ya simandaku oyo ezali ko boma ba congolais mingi po mobange na hôpital oyo ezali na ba norme sengeli yangoyo. Centre hospitalier Dominique Lecoeur eye kosunga peuple congolais azwa soin ya malonga na ndenge esengeli mwana Congo. Centre hospitalier Dominique Lecoeur okokuta awa ba pareil ya malonga ya médecine moderne ya solo oyo ezali ko détecter maladie nyonso ebombani na nzoto ata ebombani na songe ya suki grâce ya ba pareil oyo maladie wana ekozala détecter. Awa bazali na laboratoire ya malonga kaka pona kosunga peuple congolais. Esengeli boyeba ke ba médecin oyo bazali ko traiter pe awa bazali ba médecin
oyo batanga médecine na libanda ya mboka kasi baye ko pratique yango awa na République démocratique du Congo pona kosunga bandeko na bango bazwa so ya malonga na ndenge esengeli na oyo etali prise en charge bomi tungisama te kokende libanda ya mboka na centre hospitalier Dominique Lecoeur prise en charge ezali assurée et sengeli koyeba lisusu que centre hospitalier Dominique Lecoeur ezali na ba service locaux là chirurgie, maternité, radiologie, kinésithérapie, échographie, endoscopie. Nyonso wana kaka po basunga peuple congolais ba patient na bango bazala bien traité. Na oyo etali cas d'urgence soki obeli na ndaku ozali na possibilité ya kokoma hôpitalité benga kaka ba numéro oyo po awa ba ambulance ezali ba koya kozwa yo tina ndaku pe babandi ko traité yo na kati ya mutuka tibo kokoma na hôpital makambwa boye okomona ngo bipai nini soki na centre hospitalier Dominique Lecoeur te otuningai centre hospitalier Dominique Lecoeur ezwami wapi boki mambangu na quartier Joli Park avenue Ring numéro 4 plus précisément na commune ya Ngaliema bokende na bino bikenda kenda te na ba hôpital ya Simanda kupo la santé n'a pas de prix boyoki tokiti na société pona koyebisa bino ete mvula oyo ebeti mukola lelo bandeko bondimelanga ezangisi bana kanluka kimia po ete ba avenue ebongwani maziba moya kokatisa eza te papi vango azaki na terrain. Bamvula o ezali kobeta na Kinshasa ezali kozangisa bakinwa kimia talandeti awa tozwami na kanluka bisika nini yemoko numéro 1 ya ba Congolais Fachi Beton Félix Tshisekedi akitaki pona ko lancer ba travaux ya construction ya coin oyo de la capitale kasi depuis apesa mu Congo milelo na milelo foin talamvula oyo ne ezangisi bango kimia kokatisa kuja kokatisa na pont oyo moyen ezali te po mai tondi esika kotia lokolezo ebana te talandeti ba mama oyo bana classe na mapinga kutu azangi moyen koleka batie na mokongo lokola bebe akolela nye kitoko te bango moko balobi boye awa tozali précisément na pont oyo ya Kaluka pont oyo kaka babaka pont ezaka moko yango biso ta Kaluka to kotelaka to bimaka mais to monaki président de la République ayaki président ye a lancé misala na ye biso to sepela ki lokola mokonzi ayaki c'est la deuxième fois to sous président de la République aye ko contrôler mais tisiko makamno président la biso na Kaluka ezo sala maté papa obandaki bien e obandi musala na malamu e folo mi mangoti na suka po osilisa ngoto sepela na yo siko obandi nzela no bien okomi na suka te te to komi kopata mambula incendie ekomi awa compagnie ya Aron aye abebiseli biso nzela ya Kaluka awa place oyo président anyataka lokola président anyataka atia matambene a fale bango lokola Aron basina engagement na président Aron abongisa nzela Aron azwa ba ingénieur na ye na ba architecte na ye bakoma kotia bandeko na bango bato bakosala musala moye basala musala ezate bango bakezo mwana papa leki mwana papa kulutu ingénieur batia bango na musala tala musala nzele bebi tala bana classe ndenge bazotelangana ela oyo twana posa bazongitsela biso ka ba chinois bandeko na biso ya Congolais ba vantiki opesa bango mbongo wali bazongitsaka ba libanais ba chinois basala ka nzele civil télévision ti bana classe babimi kuna be moya bakata tata mai ezate ezalaka te misolo ba bandela biso abasisi te tanenge sali fe batika biso te tozalaki ndeko tozalaki na biso bien tosengi na président de la République Fachi Beton alandelaka po batu oyo ya apesa confiance lokola ba collaborateur musala bazo sala ezomona na te na nyonso oyo kombo na yo kaka ndezo tangama boye kitoko te totikali kaka na secteur ya mvula pona koyebisa bino ete soki ebeti na Kinshasa baike bazangaka kimia po ba inondation epai bandaku kozinde epai ko perdre biloko pe epai bolanda toyebi
te tobengango basini ya temps de la fin to nini po modèle ba inondation ekoma kosalema na Kinshasa eleki ndelo. Tozali awa na commune ya Lemba na quartier Salongo Sud. Bandaku awa batu basalaka kaka 2 mois po ba mwa nyonso etikali lokola mvula ebetaka moyen ya kovanda ezalaka te. Tokutaki bandaku abandonné batu bakima po place ya kovanda eza lisusu te. Mai partout ezala na ba chambre na salon libanda kutu koloba te awa population ezali ko souffrir makasi. Botala neti mwana oyo azokende classe na susi kaka ya kobongisa avenir na ye kasi ba condition azali koleka na yango ezali malamu te. Alati kaka chemise na sous culotte, azui pantalon akotisi na sac abandi kokatisa mai, ti abimi na balabala azui elamba pangusi makolo. Deja bongisaki mwa mafuta na ye na pembeni abandi kopakola azui pantalon alati asilisi, azui lisusu ketch abandi kolata tomekaki kopesa ye micro aloba azangaki na maloba même biso moko pe esalaki biso pasi na mitema. Biso tant tokoma kin ba biso ke Lemba eza commune des intellectuels. Mais toka moi situation est comme biso to dindi il y a de cela plusieurs mois depuis l'année passée. Phénomène esalimiawa. En tout cas, c'est vraiment déplorable. Ma écoute si vous remarquez ba maison belawa est déjà inhabitée, ba tebele ba dégager. Pourquoi? Parce que ma écoute mais toza incapable ya kosala quoi que ce soit. Ceux qui botali pe kuna on y ba cha fulu. Or que tant que vivre en foulou, tu es vraiment exposé. Tu as quel genre de dirigeant bazozela car ba élection pousse na po ba ko sabisona ba discours moko vide au baza même pas capable à réaliser en tout cas. Toko senga na bakonzi basunga population ya quartier Salongo Sud na kokire mai ya matete pe kosala ba canalisation mai elekaka malamu po balongwa na situation oyo. Gouverneur Jantini Ngobila population baleli balobi o prometa bango kasi ti lelo eloko moko ezali kosala makaka te. Boy, tanenge sali. Kitorote. Malgré les efforts ezali ko salema na gouvernement central pe provincial na ngomba mokonzi Kinshasa po ete bosoto esila na babalabala kasi yango ezali se meke. Kinshasa, la belle Kinshasa ekoma nango la poubelle. Okozanga komona te na ville province ya Kinshasa. Ba fulu bisika nyonso ezala na centre ville ezala ba milieu périphérique nzela nyonso ekoma nango fulu na fulu ba caniveau ekoma bouché ba poubelle publique kutu etonda kasi misusu balongolaka na bango ba salité place wana te. Nzokande premier citoyen ya ville province ya Kinshasa Jantini Ngobila alansaka service ya Kinbopeto oyo batu basepelaka makasi po ete bandimaki ke na service wana Kinshasa ekolatela mba esika ekozonga kin label. Nzokande service yango msala ya malonga vraiment esala makate po ata curage esalemi na bakaniveau salité etikala kaka wana après mikolo ebele mvule kobeta batu bakoniata et puis salité ezongi nango lisusu na kaniveau ba fulu kilikili toyebite soki ezali nini to Kinshasa balakela yango mabe po ata bakonzi bazosala ndenge nyonso po ete kine koma propre kasi ezali kaka kozala salite. Nzokande kovanda na bosoto ezali malamu te bakonzi bo multiplier befort ebele po peuple evanda na environnement moko ya malamu boye. Typhoïde, malaria ezali tout le temps ami ya quinoa boye ezali kitoko te boye bela. Ba bien public na ngomba mokonzi Kinshasa bakondi babeta yango kara comme si eloko ezalaka te. LMK Mizegele atel sibiso. Bien public ya ville province ya Kinshasa ezalaka nango lisusu na eta ya malamu te, c'est-à-dire
banzela, ba passerelle, ba fait de signalisation, ba marécage, ba éclairage public, ezalaka lisusu na eta ya kitoko te. Soki otali na ngambu ya banzela, okomona banzela ebukana mituka ekoma na difficulté ya koleka. Na ngambu ya ba passerelle ici ebebi misusu kutu ekomi na risque pona koleka. Soki tokei na oyo etali ba éclairage public, na moi okokanisake na butu ekopela. Nzoka nde na butu epelaka nango te, soit moko okokonstate que banzela na butu ekoma molili. Na oyo etali ba fait de signalisation etikala nango kaka ba échantillon ya pamba, yango ekoma ko créer mama na embouteillage. Lokola pe ba chauffeur na biso bazalaka pressé nanya kolekisa muninga, bango nyonso bakoma kowela nzela. Nyonso wana po ba fait de signalisation esalaka lisusu malonga te. Na oyo etali ba marécage na nzela, oyo permetaka ke ba piéton bakatisa malamu. Okokuta misusu kutu elimwa nango emonanaka lisusu te. Ba piéton bakoma kokatisa na difficulté, misusu kutu akokende kokatisa esika o esengeli te, yango pe ba accident ekoma kosalema mingi. Nyonso wana po bakonzi balandelelaka ngo lisusu te, bazalaka mbangu ya kotiela pe kosala inauguration, kasi na oyo etali suivi po ba bien public wana ezala kaka na eta ya malonga, wana nde basalaka te. Bakonzi bazalaka na négligence makasi, okomona ti ekobeba nde bakoya lisusu kobandela lobi okomona o toke inaugurer éclairage public. Oyo ezali makambu ya soni makasi en pleine capitale, biloko boye esalema. Ba autorité bo fongola misu na oyo etali ba bien public po mbongo ebimaka ebele po nengo kasi esengeli pe bo salaka entretien nango, boye ezali kitoko te. Ba mituka ebele esalaka transport na ville province ya Kinshasa bondimelanga ezanga nango ba rétroviseur na yango, ba chauffeur ba pesa confiance na ba receveur na bango pona kobima kokoyo kabeti pui bima pui garder bande botala. Mingi ya ba chauffeur ya transport en commun ba komisa ba receveur ba rétroviseur na bango kokamwa. Tala bien, soki omati na mutuka tangu kaka bokutani na embouteillage, okoyoka chauffeur abandi kotuna receveur na ye. Nabima, receveur na tour na ye azongisi garde. Tope alobi pandi na yo. Moko apres okoyoka mobimba. Iwana okomona chauffeur afongoli na kisela nyonso ye wana bandi kokende. Yango totuni ba chauffeur. Est-ce que boyebaka importance ya rétroviseur tote? Po eloko nyonso oyo mundele atia na mutuka eza na tina, alors il faut kosalela yango. Lokola ba chauffeur misusu okomona zalaki na receveur ayekoli kaka na mutuka oyo azali kosalela, abimi chauffeur code de la route na mutu na ye bosana ezalaka nango te, na nzela bulu yeke yango lelo tozali komona ba accident de circulation mingi ezali kosalema, surtout soki receveur aza distrait et que chauffeur a précipité okomona atuti mutuka mususu tope mutu o azali koleka. Yango tozali ko interpeller kaka ba chauffeur bomeka nanu kobongisa ba rétroviseur na bino po bozala protéger pona ko éviter makama mingi o ekomelaka biso na bino na nzela. Ba chauffeur toyebaka te nani nde aloka bino, soki bobongisi ekosala loko te. Tosalela kibino réflexion le lengekani babayer ya mikolo lelo bazalaka lisusu na respecter pa ya balocataire na bango. Babayer mingi awa na kini bazalaka na ba comportement ya malamu te envers ba locataire na bango. Okomona facture ya régie des autos ya SNEL eye abombi na ndaku na saki na ye aye pa ba locataire chaque porte okopesa 5 000 ou 10 000 francs ya mai
courant pe 5 000 ou 7 000 francs. Ye moko akotia eloko te, parfois pe mbongo asengi eleki na monta ya facture, reste wana atie na poche na ye. Nzokande ba facture ezalaka bongo reparti na nombre ya bandaku o ezali na kati ya lupango esengaka transparence ezala. Surtout na oyo etali loyer, soki kaka fin du mois ebeti ngingo eke opesi na mbongo ya loyer te eyemba nango musicien moko le 27 le 28 locataire alotaka kolo lupango okomona imer na ye échanger soki opesi bonjour akondima kaka na mutu. Bana kutu bameka kosakana te bongo soki kaka omeki kolamba musuni oluki nde problème. Okomona bandi komirmire mbongo ya kolia ezomona na meanda kunde ezate. Vraiment likambu oyo ezali kotungisa population makasi, babayer en tout cas bomeka kobongisa compréhension ezalaka lokola toza batu ba problème mususu pe ekomelaka biso oyo tosatandaki nango te. Des fois oza na choix te, il faut intervenir ekoki kozala classe ya bana malade to liwa okozala obligé ya kosala quelque chose. Mais nyonso wana bayer ayebaka na ete lokola koma na esprit ya finka obelisa okufela etali ete ye mbongo se mbongo. Kasi boyeba ke ata bino boza na mapango bana na bino un jour bakokende pe kofutela hier parfois et pas moko ya ba locataire na bino. Soki basali bango bongo eske bino boko sepela oyo lingi basala yo te kosala pe moninga te. Boyoki Barré de bus dans ville province à Kinshasa et comment ma pangu ya batu misusu kasi ba côté misusu pe comment bisika insécurité na yango Henriette Foutila sali bino constat oyo. Respect ya ba bien public na Kinshasa ezalaka lisusu te. Tolobela na o etali barré de bus en tout cas ezali pasi pe mawa po soki otamboli okomona ke barré wana ekoma nango bandaku ya bashege na bakuluna. Botala neti awa batandi bilamba lokola na singa kote kuna pe fulu na sima okokuta basaki basundola wana kote mususu pe are ebongwana nango kwado kokamwa lokola pe leta congolais amesana kaka kotonga kasi suivi ezalaka te yango tokoma komona makambu ya boye pona bare soki tokomi kaka na butu okokuta batu balali wana donc ekoma nango ndelie de refuge yango population akoma kobanga kotelema wana ezala mituka likolo ya ba civique oyo bamesana kolala wana mona ba pepele vraiment baluna ka poto mais pour ni vraiment biso pe tosala pe mboko na biso comme lokola poto bare wana basali yango po ke non mutu vraiment donc akope manae place wana pour azela transport mais to mona vraiment ekomi bosoto ba chege ba komolala wana ba mama mususu ba komoya bana wana na ba fazer mususu ba komolala wana mais suivi ce que ezala nango makambo nyonso wana vraiment donc elingeza esalema nango te ya to senga mingi pa ba autorité na biso que non ndenge vraiment bakendaka poto balulaka poto bakomisa pe ville province à Kinshasa ndenge vraiment donc bamona pe poto wana pe biso vraiment tozaka na Kinshasa lokola ville ya munena na mboka na biso donc tozaka na ville mususu te gouvernement congolais abandaka bien maso a toujours bongo zenenge ya Congo ba ko sala loko moko ya bien omoni kana wi bazo sala loko ya bien mais suivi ezalaka te yo moko bisa suivi penze ezalaka te okomona esika na 8e heure soko okay na ba 20h okuta bakuna balali moyo te mwana eza susu te moyo te matana petit peu va ezali susu te comme bakuluna bango bazaka suivi na loko te bango kaka basali musana bango bakeke silesi zenenge ya Congo barré de bis oyo ezalaki ba transco fo bandotelema ba bis nyonso fo bandotelema bakoma kotelemela ba place wana te bazotelema place au barré de bis ezate mais place oyo ya barré de bis eyoko koma ba ndaku ya bakuluna ya bashege ozomona batu moko bazola la position moko ezate moyen moto ya za normal ayekozela bis na ye atelema wana ezate bakomi kotelema mopanzi mais eloko nazo senga vraiment na gouvernement congolais bazwa disposition ya ko réhabiliter ba place wana malamu pour que biso nyonso to banda kotelema wana poto zela kabis na ndenge ya kimia.
awa tokosenga kaka na bakonzi bameka nanu kosalaka suivi na ba bien public oyo po population akoka ko profiter na ngoloko la bijou na bango. Kinshasa oyo penze ezalaka nini pona ba mboka misusu makambo aboy ezalaka te tanenge che tanenge sali kitoko te. Toko sukisa bongo na sango ya kitoko oyo etali balanga nzembo oyembaka na yo kasi tobengiso ya maloyo beta tu na limete bisika nini studio ya Mubange na komo ya liloba ezali wana mpona kosala enregistrement na yo na ba condition ya kitoko kuna malili ezali kuna bakiti ya kitoko ezali ya kofanda mpona kopema kasi yo musicien ozape na posa komela jus nyonso ezali kuna pe elikanaka kitoko makasi botala. Balanga nzembo bakolo kunga solution pona bino eye. Yo mutu ozali na besoin ya kobimisa album single maxi single kimambangu na studio liloba na 14e rue po kuna okokuta biloko ya mopaki c'est-à-dire appareil ya kanda studio liloba ezali na qualité ya kosakana te ebongo bakita ebongo ba micro okokuta ngo esika mosusu te kaka na studio liloba. Awa soki okoti okoyemba lokola Angelu po awa son erataka kutu te awa tobetaka na biso mopanzi te po nyonso ezali na kalite enregistre album na yo awa ebimi lokola outaki na États-Unis nzoka nde enregistraki yango kaka na ville province ya Kinshasa na 14e rue na studio liloba. Awa ozali na tante ya kokende kosala mastering libanda po nyonso ezobeta madata na studio liloba. Kopanga na yo na oyo etali prix te a cause ya ba appareil sophistiqué oyo ezali awa prix ezali nango abordable. Ofuti mbongo mukie kasi basaleli yo musala ya kalite. Oyoki Boki Mambangu na commune ya Limete na 14e rue industrielle numéro 23 na avenue Mulangi oza mobimba akei ezali na ndenge elongo bani. Oyoki boyebele. Ya lelo esuki awa nazaki na plaisir ya kupresenter bino yango boye baeti nazaki accompagné na ba maestro ya makasi o bazaki na biso ndeko Toresa Tibu Florent Okita balobi mutete la solo pe Santos azaki na biso tobosani te na ngambo machine Francis Peta ya kosimba pona montage pe na niveau technique tozali bongo na DT Muya Gelor pe Dan da Cruz makasi papa ya ba As da Cruz esengo ezaki yanga ya ko présenter bino yango tokutani na mbala sima.